Moi libanda, tozwa moi break. Qui sont là? Ah. Boya, 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 to solo là. Venez, venez, venez. Venez, 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 peuple congomani. Boya to solo la muke. Naza libanda, naozwa mwa mopepe, mwa moi, tala kaka. Masawa muindo ya ngolo, tala kaka. Tala kaka ba hydroquinone te. Les femmes naturelles, c'est nous, hein. N'est-ce pas bien? Bandeko ba bolingo. Tikana pesa baser na ngambote. Mamu dogo Chantal. Jambo mamu dogo Chantal Murunda. Dada Sifa Machara. Bonjour. Hello my people. Ben, jambo my people. Comment vous allez là-bas? Dada Mpenzi. Kipeni Lubula. Jambo dada yangu. Mbote na biso nyonso bandeko na ngai. Mireille Mundi. Mwana biso ya Washington. Talaka kasere ya tous les jours, tous les temps. Biso nde bakolo Washington. Ngana Mireille. Bon. Bandeko ba bolingo to solo la. Na to seka mwa muke. Oyeba masolo nyonso za bapeka ya seriete. Motoko bandaka na mambo osekisa. Yosuka kana mambo ya serie. Me tala kaka. To sola nanu makambu ya. To solo makambu ya mboka na biso. Bandeko ba bolingo. Bakangi chala mwana. Soit disant bakangi na yebite ndenge toyoki ke bakangi chala mwana. Mena ngana esabino ke bakangi chala mwana eza makambo to sola nanu makambo. Avana naloba na makambo chala mwana. Na ngana expliquer nanu batubwe ba frère na biso. Ba frère na biso ba congolais, boza ebele ba congolais parce que tozali bo biso ba congolais toza babenga ngo diverse. Toza diverse people. Tozali batu, toza na Bangala, Baluba, ba Congo, ba Swahili et tout ça, OK? Pour l'instant, quand nous vérité, ba mibali na biso ya Baluba, ba filming ba fandisi bango na bench. Ba fandisi bango na bench parce que ba obeta mabe. Ba se bele ba komo banga ko bala ba mibali ya Baluba. Tu siko ndenge tozali awa basi mingi ba komi ko banga ko bala ba mibali ya Baluba. Donc, lokola eza na match national était, tant ba mibali na biso bazaka na terrain ba obeta bale po ba gagner ba momi. Ba mibali ya Baluba ba fandisi bango na bench parce que basi bakomi ko banga bango. Donc terrain tikali kaka ba mibali ya Bakongo, ba mibali ya Bangala na ba mibali ya Baswahili. Mais ce total benana football national. Ba mibali ya Baswahili bazaka na réputation ya malamu te. Ba mona bango lokwa ba yuma, ba hypocrite, tout ça. Ba mibali ya Baswahili, ngana ser na bino na ofungola bino. Lokola ba mibali ya Baluba ba fandisi bango na bench. Boko tabobeta match national. Boko ta parce que donc terrain eza balongoli joueur moko na terrain. Boko ta bokende ko bala ka ba chéri bokende ko beta match national. Botika ko zala ba yuma ndenge babenga bino toujours ba yuma bokangami kaka na coin moko bobala kaka basi kaka ya coin moko. Non, bobeta ka ba match national. Chapeau na ba frère na biso ya Baswahili o bakomi ko comprendre que il faut ko beta match national. Bakoma ko kende ko kota ko bala ka ba vrai chéri bakoma kende tikuna na babandundu baba Congo bazokende ti ba Équateur bokende ko bala ka ba vrai chéri parce que soko mona na ke entre biso na biso d'abord kuna ndenge tozo bala na kuna ba Swahili na Baswahili tozo bimisa pe ba fruit ya malamu penda te ko ba pe vérité to bimisa pe ba fruit ya malamu te parce que to bando bimisa ba fruit ya malamu nde ba est wana nyonso eza déjà libéré. Ça veut dire que biso na biso d'abord denge tozoko bala na tozoko bota ba oyo babenga ba maki oyo batokisa jamais ko bota kabana yango wana bobi makabimaka nanu ba côté kuna ya ba côté na bino wana bokenda ko bala kabala sinanu na Front National na ko recommander bino basa ba Congo ba vrai chéri na ndenga osakana te basa ba Congo ba mayele il faut bimana kati ya environnement na yo po comprendre batu mususu na culture. So ofai na Bakongo oko comprendre que Bakongo eza batu oyo ba pesa ka éducation ya ba valeur. Tala bana na bango, tala kutu mutaza batu baza ko buna na front lelo ata pona makambi ya est bana Bakongo.
parce que ce sont les enfants qui ont des valeurs. Bana bakongo bazaka miyibite. Soko tali nakata ba communauté ou bien façon na bango ya ko gérer ata communauté, ata façon na bango ya ko zala kaka na kati ya ata gérance ya mbongo. Tant babi sa bino babi o, soko bali mobali ya mokongo azalaka maboko makasi, c'est faux et archi faux. Ce sont les bons gérants. Ce sont les hommes qui savent dépenser là où il faut dépenser. Ce ne sont pas mibali ya maboko makasi. Lokuta parce que bana bango balala kanzala te. Oui, un moukongo ne dépense pas n'importe comment, ça veut dire c'est un bon gérant. Aza mobali oe ayebi ko dépenser mbongo na ko gérer mbongo. Ozo comprendre. Bawana mususu nde bayoke la bango zuwa babi yo moukongo aza maboko makasi. Lokuta. Soki bana bakongo bazana bizaleli wana ya kozala ba bon gérant, soki bana bakongo bazana bizaleli wana ya koyiba biloko batute parce que à partir ya koko na bango kasavubu, topesaka musika te, to e kasavubu azaka président. Mwana mukongo, kasavubu a gérant mboka bien atika jamais koyiba mbonga moto. OK? Ça veut dire que talaka ka bango basako bunda leona ba front, ba Fabien Kuswanika, batuana nyos, bana ya bakongo. Bazao bundela bino bana ba Swahili. Po biso na biso baswahili to bala na kaka biso na biso kuna to bota bana ba benga ka maki batokisa tozoko koka ko bimse loko te na kati kuna tolo bakape makambo ya solo. Ça veut dire que ba mama ba Congo ba yebi kopesa éducation ba valeur tolo bakape ya solo. So ba bisi bino boye o masawa fingi bat na fingi nani botala ka totala ka pe makambo ya solo tolo baka makambo ya solo nenge eleka kana kata ba communauté za bongo chapeau na bino ba mama ba Congo. Oui parce que balobaka soki olingo ba peuple tala bizaleli en général. Soko tali bizaleli en général parce que balobaka ba exception pe zalaka nango tokolo bela ba exception te mais soko tali bizaleli en général omoni ke zalika ka bizaleli wana ça veut dire que quelque part ba bon fruit ezali wana quelque part Bamibali na biso ba Congolais, bokende kotala ba sheria ba Congo. Baza ba mama o ba pesa ka bana éducation ya ba valeur, OK? Soko moni place moko boy communauté moko boy bana bazala ka ba escroc ba miyibi ba hypocrite ça veut dire éducation ya ba mama nde ba pesa ki yango. Est-ce que c'est éducation ya malamu penda makasi te. Donc to changer bizaleli. Naosela ba sheria ba Congo publicité. Nalingi ba frère nanga ba Swahili kuna lokwa bazaka balinga toujours kozalaka kaka je ne sais pas comment wana ndenge wana babenga bompe ba yuma na ofungola bango na orienter bango na mukeska ba vrai chéri bazalaka. Bokende kotala basi ya ba Congo ba vrai chéri basi ya malamu ya kobala. So luka mama penza mama ya bolingo za jam mobali peut-être de toute façon zaka na besoin ya kozala na bana te. Balobaka babi basi ya bangala baba mama ya malamu ba mama ya bolingo ba mama ba liesa libota mobimba wana nde balobaka yango balobaka babi mwasi mongala babenga kae mama Maria. OK? Na opesa ka ba exemple ya mike bongo te basi ya baswahili na yebite na yebi na ngate basi ya baluba na yebite ba exception zalaka nango biyo moko kendo luka kaka yo moko soko ko mizuela ndenge na yo ozu mizuela basi ya baswahili pe kaka ndenge moko na yebi na ngate bokende ko luka ndenge bolingo luka ba exception zalaka nango te. Bon anyway lelo na kosoela makambo ya chala mwana makambo ya chala mwana ipare bakangi chala mwana. Est-ce que je suis vraiment sûr que bakangi chala mwana na yebite parce que na mona ki depuis lelo bazako lo banatongo balobi ke chala mwana aner ezuye. OK? Aner ezu chala mwana bandeko ba bolingo sikoyo ye Félix ayako ko bisa biso ke tokoti na état de droit. État de droit. Comment est-ce que tozana kati état de droit bokomi ko kanga susu ba musicien? Chala mwana za na droit à expression. Si elle voit que oza un grand, soka monike makambozo kende bien te na nenge ye azo kanisela. Botika ye liberté d'expression. Ye Félix Kalamingi ta otu ko ebisa ba artiste albio boyembela ka Congo tout ça. Félix yo ebisa ki ba artiste ba yembela ka Congo. Yo kanise ba artiste ba yembela Congo ba yembela nini? Tango ba yembeli e komi problème. Et puis chala mwana a cité na ye kombo ya motute. Chala mwana lobi ingrat bakabeli yo professeur Alekisi yo kangi chala mwana. Asitaki kombo na yo te celui qui se sent mauvais c'est mouche. Tu sais que Chalamwana atangi kombo ya motute. Chalamwana atangi kombo ya Félix, atangi kombo ya Félix. Pourquoi est-ce que bozo se sentir que eza binonde afingi binote? Chalamwana wana bozo komona Chalamwana wana ko ata bokangi Chalamwana ko fana na prison te.
na expliquer bino tchala mwana soki boyebi tchala mwana te, ok? Tchala mwana zali mama ya Joseph Kabila soki boyebaka te. Ok? Na expliquer bino tchala mwana ko fanda na prison te pour longtemps. Ata bokangiye soki pe bokangiye to yebi nano te, mais tchala mwana ko fanda na prison longtemps te. Parce que tchala mwana zali mama ya Joseph Kabila. Na expliquer bino tangu muze ayaka na Kinshasa, muze azako fanda na nani na Palais de Marbre. Muze azako fanda na tchala mwana. Muze ayaka na Kinshasa zaka na mwasi te. Parce que muze atikalaka jamais kozala na mwasi oyo babengaka femme officielle. L'histoire est là, on ne peut pas tourner l'histoire. Toko tourner l'histoire, tolo baka histoire malamu ndenge zalaka. Muze tango ayaka na Kinshasa, Muze n'avait pas de femme. Muze n'a jamais épousé une femme légalement. Muze atikala jamais kobala mwasi. Muze azalaka na basi parce que Muze azalaka na ye mutu azala lokola babenga ngo banani. Mobali abitambola tambola. Muze azaka oke na Lubumbashi, Ermoko azana kataba Ewabora, Ermoko azana Tanzanie. Ce n'était pas un homme stable qui avait l'adresse. Ça veut dire tant Munyo Sazaki kokima kima na katia bazamba wana kokenda ko salaka ba rébellion, il doit vivre. Là où il arrive, il s'installe, il fait des enfants et il marche. C'est comme ça que Muze a construit son foyer. Lelo ba pesa biso image ya Muze ya lokuta que Muze abota ba Kabila na mama sifa et tout. C'était pour seulement laver son image. Pourquoi? Parce que ba comme ça qui est soi-disant héros. Vous comprenez? Mais Muze, ce n'était pas un homme stable. Muze n'avait pas d'adresse. Muze, si kanyo sazaki kokoma, azu mwasi afandi aboti. Asako bota na bazamba, na basi anzete na basaba nzete ali dame, et si kazuika kamomi, biyo batu se boleka na ba village. Batu na ba village, soko leki na village, omoni kamwa fi moko ya bien obenye na se anzete. Po na village pe, nani, babenga onini, hotel ezalakati. Muze zaola na basi wana wapi. Na basi abanzete ti. Na hotel yango moni Kabila zaka na bizaleli ya zamba so ipa zaka mwana Muze yango zaka na bizaleli ya zamba eza bana o babota baona basanzeta madame donc papa na yo amona kaka moi chéri moko le kaka hey yo petit viens yaka akoti se na sanzete ale zemi yango mona Kabila zaka na bizaleli ya boy po bazaba na o babota baona basia banzeta madame na sia banzeta zamba na kuna eska Muze azalaka donc bref tozongela makama Muze. Tant Muze a skoti Kinshasa, Muze yaka na femme officielle te. Tant Muze kuto salaka interview so ki na BBC batuni et la première dame. Muze yemo ka loba na interview abine pour moi une première dame n'existe pas. Chez moi la première dame n'existe pas. Muze tango ayaki na Kinshasa, Muze azaka nena bazamba kuna soka azui moi chance à la télévision. Azako mona ndenge mama chala mwana azako bina na ye. Muchala mwana mutu washi. Muze azako rive chala mwana azako lobabi chéri oyonde. Comme tout papa congolais qui se respectait, papa congolais nyon sa zaki kota la chala mwana. Ngana yeba papa congolais mususu bazaki kolobake. Pon attention na ye kita, akenda kota la chala mwana nenga zako bina luket. Chala mwana vrai chéri, bon mone le lote akomi chala mwana ya boy. Bon mona te chala mwana akomi mukolo, chala mwana akomi koko, akomi je ne sais pas comment, akomi munene. Chala mwana vrai chéri tongo tipo kwa. Chala mwana leli sa ba président de la République Afrique. Bon, mon tchala mwana boité, c'est tchala mwana, c'est une femme qui faisait rêver les hommes. Donc, mobile a aucune toilette à quelque se masturber pour amoni tchala mwana. Tchala mwana. Vous comprendre? Bon, mon elle a boité. Bon, mon elle a été pour akomi boy. Tchala mwana vrai chéri. Oh, le lobo zako finga tchala mwana, le lobo bino ba gêne. Ceux qui battent tchala mwana ya gêne na bino. Boko telema te. Donc, bino ba talibanye, Bomita la lelo ya bu jeunesse na bino, bota la chala mwana ya bu jeunesse na ye, boye bisabiso soki machi yana. Chala mwana za na ye kolabo, asaela na ye Kabila et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, rétablir la vérité, nous devons rétablir la vérité. Chala mwana vrai chéri ya tongo tipo quoi. Ba jeune belé lelo ba okota miziki, ba zoko sala ba effort mais ba koki ko kana chala mwana te. Il y a des femmes qui ont fait le nom au Congo, ba sala ba kombo ba marka époque na bango ba chala mwana ba mbili abel ba beti masikini. Vous comprenez? Donc ataku tu botie ba ligne lelo tiso to kende tongo tipo quoi. Ba ezana batu moko te ba ko remplacer ka basi wana. Vous comprenez? Donc, Muze azaki nena kuna na ba village, Muze azako rêver chala mwana. Soka monika ka chala mwana bimisi boatie kaka lumupende boy. Muze azako lobabi mukolo na kozwa kaka mbongo. Mwasi aliboso na kobala ye. Muze tanga komika ka Kinshasa boy. Po Muze yaka na ye na première dame tête kala ko jamais na mwasi na officiel. Muze azui chala mwana bakomi ko fa na chala mwana. Boye biteke Muze afanda kana chala mwana na maison soki na maison de marbre, soki palais de marbre. Nana, qui habitait avec Muze na Palais de Marbre? Tchala mwana.
mwasi ya musée o bato nyonso bayebaki ke musée na Kinshasa tango aye azalaki na mwasi te akomi kofanda na Tchalamwana qui habitait là-bas avec musée Tchalamwana. Ça veut dire tango Joseph azali kokende kuna kotala soki tata na ye soki papa na ye mobokoli azali kokuta mama nani Tchalamwana yaya makangu ya papa ou bien mwasi ya papa babengaka ye nani babengaka ye mama. Joseph nenga azali wana Tchalamwana azali mama na ye. Et pourtant azali kokende kuna na palais de marbre kotala tata na ye azali kolia madesu ya Tchalamwana po Tchalamwana nda bandola mbela papa na ye. Siko bolingi nini? Bolingi Tchalamwana lobela bino Tchalamwana kolobela mwana oya ye mwana mobali na ye. C'est normal. C'est normal na maman nyonso instinct na ye lokola bino bolobi ke Tchalamwana abota te Tchalamwana mela milangi Tchalamwana soki kisita ya bino nde boza bazoba boyebi te kotala vie na miso spirituelle. Tous les enfants ne viennent pas na nzela vagin bana nyonso bayaka na nzela vagin te non ezana bana mususu nzambe azwaka pesi yo alobi ne voilà tes enfants. Si c'est toi qui n'as pas compris ça wana problème na yo ozoka boko benga Tchalamwana o nyonso bolingi mais nzambe apesa ye Joseph Kabila mama na ye bino mona Tchalamwana lala kanzala bomona ke na balabala zako senga batu $1 $2 non parce que nzambe bino bolbi kaza kisita mais nzambe apesa ye Joseph Kabila Joseph Kabila cause les bandits les voleurs les plus comment les plus farouches du Congo ou bien Joseph à cause de la moyibi ou bien bandit koleka batu nyonso na Congo lelo mais ne vous inquiétez pas c'est l'homme le plus fort du Congo aujourd'hui puis maman na ye Tchalamwana bolinga ngote Tchalamwana koza peut-être abota yete na vagin mais Joseph atikala koyeba Tchalamwana comme mwasi ya papa na ye soki Joseph azaka gentil na Tchalamwana parce que Tchalamwana azalaka gentil na Joseph donc aza mwana na ye. Tous les enfants ne viennent pas na nzela ya vagin. Si vous qui n'ont pas encore compris ça, c'est votre problème. Et puis, vagin pe basala ngote po na mutu nyonso pe abota. Non, vagin ba pesa biso pe vagin poto subaka et puis po na lisano. Si bino bo comprendre kaka vagin zaka kapona kobota. Wana nde etali bino. Boko finga Tchalamwana oyo nyonso bolingi mais mwana na Joseph Kabila. Nzambe apesa ye Kabila. Tchalamwana za pauvreté afanda Tchalamwana soka linga kama makambo bo pesa ngambongo na yemba bo pesa mais Tchalamwana lala kanzala te boyoka Tchalamwana yeba osela ye cotisation na Facebook bo pesa mbongo bo Tchalamwana za maladi non Joseph Kabila zoka soin Tchalamwana ndambo Joseph Kabila pesa ka Tchalamwana ai aza reconnaissant kaza mama na yi mwasi ya papa babenga ka ye mama mobali ya mama babenga ka ye papa bongo nde eza bongo Tchalamwana abota te Yesu abotaka nani Yesu abotaka te oui Yesu abotaka nani Yesu grand prêtre tongo tipo kwa bino nyoso bolelaka Yesu ti lelo Yesu abota nani Yesu abota mutu te yango ba bise bino mutu nyoso aka na mokili pona kobota non te Tchalamwana zana bana na ye bana ya musée yende mama na bango. Comme tout maman qui se respecte ou a défendre kabana na ye, moi no azala muyibi, azala violeur, azala je ne sais pas quoi, Tchalamwana pas na droit ya ko défendre bana o ya kanisi ye bazaba ne bazaka bana mobali na ye. Donc to bo comprendre ye kaka na ndenge wana quoi, bo comprendre ye kaka na ndenge wana. Ndeka yo ko défendre mwana no ya muyibi, Tchalamwana pa défendre ka mwana ya muyibi. Bino nde bozalaka samboul, bino bataliba, bino nde bozalaka samboul. Tangu Tshisekedi le père, soki Etienne Tshisekedi, azako bota n'importe comment parce que Tshisekedi le père azaka bana 38 boyebi ki azaka bana 38. Bana 38 wana nyoso ba etufa bango ba etufa bango po mama Marthe motema mabe. Mama Marthe motema mabe. A etufa bana wana nyoso ya Tshisekedi abimisela biso kaka 6. Bao ya yeba bandi wana 6 nde abimisa. Me bana Tshisekedi mususu bazali ebele. Oyo ba yeba nite ba mususu bare bazaka na ba Canada wa batanga ba kelasi baza batu mibimba. Me mama Marthe même pas ba yokana. Oui. Na place Etienne Tshisekedi azako tambola na bongo na basi bazanga mituna makola kendati kobota na Banyarwanda. Boyebi ke musée azalaka na bana mibale ba Rwandais. Oui, musée azalaka na bana mibale ba Rwandais. Azalaka na mwasi mususu pe na Kinshasa comme ne peka ka Marthe. Babota soki bana soki 5 na Marthe wana mususu. Tellement confusion na kombo soko bobika bana mama Marthe ba nyonso ba kanisa ba na mama Marthe wana ya mama Marthe. Musée ye Tshisekedi le père azaka ventiler sana bana 38. 32 pardon ana bana 32.
entre 32 et 38, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Hein? Azana bana 38. So yé pas zalaka mayele. Ndalinga kazwata mbili ya belle. Oui, parce que t'as la kaka, soko zo luka pe ba intérêt, ozape na kata politique, soko lingo sa ba aventure na basi. Luka ta basi o ba koyela yo quelque chose. Hein? So yé pas zwa kata mbili ya belle. Ndesko mbili ya belle siko baza na terrain na yena chala mwana oya bwaki mwana na yo ya bwaki mwana na yo ya bwaki mwana na yo bwaki mwana na ye. Il n'est jamais aussi trop tard dans la vie. Qui est Félix Tshisekedi? Azana ba oncle te. Azana ba oncle te belé. Azwa oncle na ye moko. Eh? Ata akomi déjà kobo est fatigué. Après ça y est mbili ya belle. Stratégie, pièce contre pièce. Bozi oncle na bino moko ya mobange, ale bokabeli pe mbili ya belle. Comme ça mbili ya belle pe azui moi lupemba wana. Soki chala mwana ye ko lancer mwana na ye mbili ya belle pe azo ko bwaka mwana na ye. Problème za wapi? Bobandi ko sela nani chala mwana zua. Bo sela chala mwana zua nini? Azako yembala mwana na ye, azako défendre mwana na ye. Mama moko boete amona mwana na ye aza mutu mabe. No, pona chala mwana raisi, mwana na ye aza mwana malamu. Okay? Akoza mwana malamu te pona biso me pona ye chala mwana. Raisi aza mwana na ye. Raisi aza mwana malamu, pona ye aza mwana malamu. Ata bobisi chala mwana nini timu kola kokufa, raisi akozala kaka mwana malamu pona chala mwana. Vous devez comprendre ça comme ça. Donc botika ye tranquille. Ata bokangi ya kofana na kasho wana longtemps te parce que mwana na ye Joseph akenobimisa ye kuna. Parce que Joseph a soutenir ka chala mwana po azala aza mama na ye. Moi ça papa babenga ka ye mama. Vous comprenez? Yangwana makambo ya chala mwana ete ya biso ba mama oyo bokota ba mabala okoti mabala na okuti mobali na bana ya so okuti mobali na bana bokola linga bana wana baza bana na yo bana nyonso bayaka na nzela vagente. Vous comprenez? So okuti mwasi na bana bokola papa zwa bana bokola koma papa Joseph kuta bokola ka yeso asala makelele te bongo yo Joseph grand prêtre. Soki Joseph ayeba na keza po abokola ka Yesu. Yo mona Joseph ayeba na ka po balobaka mwana Joseph nde kingandi. No. Joseph ayeba na ka po abokola ka Yesu mwana na yete. So okuti mwasi na bana bokola papa bokola bango linga bango bakokoma batulobi yo po okoma mutu. Ya mwasi so okuti mobali na bana bokola linga bango. Bana nyonso bayaka na nzela vagente bana mususu bakoya bwenzambe azui akabeli yo alobi na yo ma sœur voilà tes enfants. Oui, zwa bokola parce que nzambe nde yaki na bango na nzela na yo. Bana nyonso baza bénédiction. Ezala uta ki na vagin, ezala uta ki na vagente aza bénédiction. Soki nzambe aye bango na nzela na yo bokola. Linga bango bokola bango bana na yo nzambe akabeli yo bango. Bana mususu babota makana kati yo babenga kango na kati ya soul. Donc abota mi na kati ya ame na yo. Soki ndeko no akufa ka atikeli yo bana bokola bango bana na yo. Soki mobali ayaki na bana bokola bana na yo. Eza bana na yo nzambe apesa ki yo. Soki yo moko bandiko lelo na bota te. Yo mona kachala mwana lela kabilela lela na bota te. Yo mona kachala mwana lela kabilela lela. Alela kate parce que nzambe ayebaki ndenge ya koya na bana mususu apesa ye na nzela ya vie. Soko za spirituel to comprendre ngoto yo lobaka na bota te ya soko za ko le lobota obota te ça veut dire yo moko lingi bana te parce que nzambe ayebaka ndenge nini yaka na bana na nzela ya mutu nyonso. C'est à toi de savoir soki nzambe ayelinga bana na nzela nini soko lingi yango te tali yo. C'est comme ça. Ya bo continuer ko bote biso to ebite nzambe akoyela biso kaka bana na banzela mususu to bokola na biso. Oui, nzambe akoyela biso bana nzela mususu. Ngai kutu deja mobali nangaza aji ana mwana. Nakobokola ebe na kitoko penza kitoko. Nakobokola pendaza soki nzambe asali ke to balani mwana nanga. Nakobokola penza kitoko na kosasure ke mwana naza na tout na accompagner na nzela nyonso. Azala moyibie, azala nini na kozala kaka wana. Oui, parce que mwana na soko komi bien, papa na aza bien, ngape na ko profiter ka na nzela papa na. Ezala ka bongo yaya. Soki yo yebi wana te wana etali yo. Bana nyonso bayaka na nzela vagente. Vous comprenez? Bana nyonso bayaka na nzela vagente. Ba ope ba mususu babota na nzela vagente ba koma déçu na vie.
Oboti bana na nzela va, j'ai pas commis déçu. Parce que ça veut dire, nzambe aye baka ndenge asala makamune nyoso na vie. O etali kaka yo ndenge nini, nzambe apesi yo misu spirituel ndenge ni ya komonela makambo. Vous comprenez? Donc, ya Tchalamwana, Tchalamwana Zana, il a les fils les plus puissants du Congo. Tchalamwana ne peut pas se permettre qu'on sala banzembo, soka yebite ke, mwana na ye Joseph Kabila, c'est l'enfant le plus puissant, les plus bandits, les plus puissants, les bandits les plus puissants du Congo. C'est Joseph Kabila. Yo, c'est mwana muto yibi baninga 12 villages. Yo c'est mwana muto yibi baninga 12 villages. Nanko akanyipe 12 villages. Les voleurs les plus puissants au Congo aujourd'hui. Wana bazako bundela poste qui voleur. Nana kozala les voleurs les plus puissants. Mais non. Tchalamwana kosa buzoba te soka yebite sika nini mutu na efandi. Oui, Tchalamwana zako sala ba folie na ya suka boye. De toute façon Tchalamwana n'a plus besoin de vous. Parce que Tchalamwana de toute façon il n'a jamais eu les confiances de Balouba. Est-ce que Tchalamwana a confiance à Balouba? Cela doit d'abord vous dire quelque chose. Parce que vous les Balouba vous dites toujours que nous sommes soudés. Mais Tchalamwana qui m'a bino depuis kala po yebino na bizale ya mabe. Tchalamwana kima na ebino akenda na ye esika akenda na ye koluka na ye vi na ye esika là où elle se retrouve. Là où elle se retrouve. Tchalamwana azali mama ya Joseph Kabila. Bozo yo kango? Tchalamwana aza mama ya Joseph Kabila. Makangu ya papa, mwasi ya papa aza mama, babenga kaye mama. Et puis soki mama ngo azaki mama malamu. Bana neo bakoboko la malamu. Bino kansi Tchalamwana na besoin na bino ya ba taliban ya mike. Asa na besoin na bino te. Tchalamwana aza na besoin na bino te. Tchalamwana abota te. Azo souffrir te. Vous voyez Tchalamwana en train de souffrir? Azo souffrir te. Aza oliane mike na ye ya mwana na ye Joseph aza ko sunga ye ti mokola ko kufa. C'est comme ça. Donc elle aussi comme maman et Joseph aza na droit na ba responsabilité na ye pas protéger mwana na ye ndenge kaka ti mokola ko kufa soki pa otikela Joseph na neto yebite. Ndenge zali bongo. Donc ba taliban bo souffrir Mamu national akotikela bino tante. Mamu national akotikela bino tante parce que bino moko bolui ke ba musicien ba banda koyembela ba problème mboka. Bino bolobi ba musicien ba noyembela problème mboka. Parce que ye Tchalamwana ayembi déjà problème et déjà que Félix yemo kaza problème. Oh, problème est ça. Et puis madame Tchalamwana lobby, est-ce qu'il y a Kossi? Ce que Tchalamwana vient de dire là, c'est ce que nous disons tous les jours. C'est seulement elle a mis ça dans les chansons. Est-ce qu'il y a plus ingrat comme Félix Tshisekedi, ça existe au Congo? Est-ce qu'il y a un ingrat comme Félix Tshisekedi? Tshisekedi, c'est un ingrat. Bota la parcours, il y a Tshisekedi partout, Tshisekedi a l'équipe. Il n'a remercié personne. Il se pense que c'est lui, donc je ne sais pas, il est tombé du ciel ou bien quoi. Tshisekedi a commis wana parce que batombolier bamemi Tshisekedi zali ba ngo Tchalamwana aux 8 mètres à Kabelio ba point. Aux 8 mètres à Kabelio ba point. Ou lui remercier maître pour ayibi victoire à Motomusu soit Kabelio. Oza ingrati na niveau wana. Oza ingrat ozu muninga kamera okangisi oui kamera za moyibi me boyiba kina ye. Parce que lelo ezoko la sa ba budget nyonso boza ko détourner ti lelo na présidence. Kamera ndaza kuna za ko lia ba budget wana nyonso na présidence. Si boza miyibi bino nyonso. Mais ingratitude okangi muninga moyibi yo tiki baninga na musu miyibi wana baza ko yiba. Qui est en train de voler tout cet argent à la présidence? Pour une bozo kanga bangote. Ingratitude. Ingratitude ya Moïse Katumbi kaka nde ondre aye kozongelo lisusu parce que azo na éviter Moïse Katumbi mutune za ndenge nini ingratitude bolia ba mbonga Moïse Katumbi bolie bo use Moïse Katumbi bo use ye Félix oza ingrat plus ingrat que toi il y en a pas bata IDP sonne so ba kufa na kati ya IDP silikolo na yo Félix ata reconnaissance lelo ezate toi tu n'es pas reconnaissant. Lorsqu'on vous rappelle que vous n'êtes pas reconnaissant, c'est facile pour Bozoka Mwanini. Tu n'es pas reconnaissant. Les gens qui t'ont reconnu, qui t'ont voté jusqu'à 100%, na ba kasa ikuna. Kasa ya quoi? On reconnaît bango na ni récompense ni opesi kasa ilelo. Récompense nini? Na ba kasa yengu tuti lelo bozali ko yembelaka Félix. Nazo comprendre te parce que elo komoka malonga nini qu'est-ce que vous avez bénéficié de chez Félix? Les Kassaïens vous bénéficiez quoi de chez Félix? Et le côté
bofandi bozo kotiela biso ba photo ya Denise aza kolia mbongo na ye moko ya yo ya mwasi yo kangami na photo ya Denise. Tu bénéficies quoi dans ça? Hein? C'est Denise qui est devenu millionnaire. Toi, tu es devenu millionnaire. Yo comme millionnaire. Yo comme millionnaire, te. Tango ye Denise a kolongo wana zimbongo na yaki kofana na bana ne baki kolia libela. Yo, donc yo bénéficier kaka photo. Peut-être y a bénéficié la photo. Regardez. Regardez là. Aza kitoko koleka yo. Aza na boye koleka yo. Ya ozo bénéficier eloko nini parce que Denise a comme millionnaire bongo yo. Kuna pas na bino na Kasai kuna iska bo voter bango ti na 100%. Les Kasai a bénéficié quoi jusqu'aujourd'hui. Et l'autre côté kaka nzala na nzala, le même problème. Kasai a bénéficié quoi? C'est un ingrat. Les gens qui t'ont voté à 100%, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Nasa wa sabina na bino Denise beaucoup misela kabiso mikolonyo so Denise il fallait pas faire na Kinshasa. Parce que les Kasai, ce sont les deux provinces les plus pauvres du Congo. Denise, il fallait pas kangise bisaka. Ake ne kofanda kuna na Kasai. Bozo na bino nyoso ba mama fachi beton, ba papa fachi beton. Boke ne nano ko bongisa Kasai. Nzaleleki kuna tellement mingi. Bozo ngisa batu na bilanga. Bozo ngisa batu bazala na biloko basics. Bozo ngisa ba infrastructure basics. C'est ça que vous devez faire. L'ingratitude. Wana de ingratitude. Bo reconnaître bangone loko moko te boko longwa pe wana boko tika pe loko moko te na Kasai. Yango ba Kasai mingi bakomi révolté parce que baza ko mona ke baza ko soutenir bino pe mais eloko moko te Félix akolia mbongo na ndenga lingi pe akimi na ya zongi parce que Félix akomo msa bino ka ofana na Goma. Akoma gomatricien. Félix asi bino abina bino dans les jours à venir akoma ne gomatricien akonofana na Goma. Akofana Kasai te bino ne bopesa ke 100% en vote. Ndenge kaka yaki bopesa ke 100% ndenge pa kolongwa bokotika la kozwa eloko te. Ntabio ndenge pa la biso bamushi balobaka ntabio bokozwa eloko te. Ba mafashi beton bofanda kaka wa mama fashi beton Denise boye Denise asana milio yo mama fashi ozana nini eloko te ntabio eloko te. Non, eloko ngada okamwa penda ti lelo ya bino batu bofandeli masola ya Denise ayibi déjà ba millions ebele na mobali na yibele ba millions ebele yo tango fandeli photo ya Denise mikolo nyonso wana ko ya kotila ko so ba photo ya Denise. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça toi? Il faut avoir honte. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Tu ne gagnes rien dans ça. Vous êtes en train de gagner quoi? Pas mutu asala ka makelele ne loko azo gagner. Bomoni chala mwana azo osala makelele ya rais. Chala mwana za mama rais aliaka pa rais ndazali ko sunga eti mukola kokufa. Omwe chala mwana tokolo baki chala mwana za ko bundela kwanga na ye. Mwana na ye amuyibi me mwana na ye asunga ka ye. Bino sikoyo bino batu bozo kolela ka Félix Tshisekedi mikolo nyonso. Vous bénéficiez quoi surtout ba oboza kana ba Facebook. Ba fashi beto yo kanenge bozo ko silisa mingongo. Ya, tu bénéficies quoi dans ça? Il n'y a rien. Et l'autre côté. Bango bazako yiba bino kaka. Bazako yiba. Tant esi bango ki bazako yiba na chala mwana et comme problème. Mais ça problème était bote ka chala mwana za freedom of speech. Toza na kati ya pays oyo freedom of speech il faut ezala. Boye bisa ki biso bobina biso tango boko kota, boko sala, boko kanga aner, boko kanga nini. Aner so comme isusu ya boni buzoba boye ko. Boni buzoba bo boka nga aner bopesa batu freedom of speech Kabila ngo pazaka mayele ayeba ki keso ki apesi bino pouvoir nyonso na maboko boko ba dictateur yango wana moko peso ina okanisa pe na komu kanisa pe makambwango ngana bi bon rais pe ngo négocier ki pe pouvoir peut-être parce que ayeba ki bato ba yo komela so matata parce que suka ko apesa ki ye pouvoir nyonso nde to yebite to komi wapi Bon, bobanda biso déjà ki ata biso batoza na poto bobanda yo landa biso na poto awa. Donc c'est ba pesa bino pouvoir bolongo banda landa biso ti na poto. Yango pe rais yango pe kanga na mo pouvoir muke. Moko pe so tota la makambo ngo tozolo ba ke rais mais moko pe totolo ba nana peut-être rais peut-être nzambe pa yeba ki ko utiliser yo nanu ko pesa tata au pouvoir nyonso te parce que makambo ya yo sala biso ozala malamu te. Boka ngi chala mwana pwani.
Tchala mwana bokangie pona nini parce que ba musicien musala na bango il faut ba yebi sa population makambo eza okene malamu te na mboka. C'est ça leur travail. Oui. Musala bango ezali te kaka o ba entertain ba lo bakaka makambo ezanga tina. Non. Musala musicien na musala journaliste ezali pe ko éclaircir population na makambo ezanga okene malamu te na société. Siko tango musicien zo sala musala na ye boko miko kangaye. Bokangi tchala mwana pona nini. De toute façon, on fait d'appel na prison parce que moi, on a Raïs, l'homme le plus puissant du Congo. Aujourd'hui, l'homme le plus puissant du Congo aujourd'hui, Raïsi, moi, on a Chalamwana, donc, maman Chalamwana, maman national, courage, malgré que vous avez faux parce que vous avez côté à Mabé, parce que moi, on a Moyibi, wana yibi pe mingi na Congo wana, tobo ite. Mais devant Batalima, to défendre nanu yo parce que olobi na vérité. Mais ma beka ezali karate tant moi na Raïs azala ki wana zai ko yiba ayibiti 12 villages otikala jamais pe ko dénoncer Raïs. OK? Otikala ko yebisa pe moi na yo teke moi na ngozo sala mabe. Tchala mwana. Il fallait banda pe ko dénoncer Raïs ou bien ote ya yelo ko la mama na yo ote ya ka mama à côté ya moi na pembeni. Otikala pe ko te ya Raïs te. Mais devant ba Taliban na ko défendre nanu yo. OK? C'est un peu ça mes chers frères. Pona lelo na suki awa na ina continuer marche nanga il fait tellement beau ngana muta ba marche muta okota kakota ba zamba muta ofanda na moi na profiter na vitamine D parce que kala mingi te soleil ko sila comme ça to profiter na vitamine D avant soleil et sila bongote. Je vous ai vu nombreux ici, je vous aime. To la ndaka information to e bandenge nini match ya Tchala mwana na na Félix aussi là, mais Tchala mwana, ah non, obeti vrai, pama, obeti vrai. Vous voyez maintenant la force, est-ce que vous comprenez la force yaba artiste? Tant que tu veux ba kofi, beta mwe loko moko noki noki. Tant que beta ça ba faire, beta loko moko dada noki noki. Vous comprenez maintenant la force d'un artiste. Ceux qui artistes à l'obi qui a la moussa penda peuple mayele, ça ne prend pas des années et des années. Ça prend seulement une chanson. Pour peuple yoka comprendre bien nzoka ndeza boy. Vous voyez? Oui. Soki tozana ba artiste belé bena na Congo boy, babandi penda ko simba ko beta dada ba politiciens mingi ba ko changer bizaleli. Beaucoup de politiciens vont changer leur comportement parce que artiste azali mutu azali ko influencer société. L'artiste influence société. Tant on a vu Koffi Olomide ngabine Koffi Olomide mwana ya nyamulenge ya muke oya za kobeta komini minembwe ako leka yo te Koffi Olomide comment est-ce que moi petit wana muke wana komine minembwe tala ninga influencer communauté na bango nyonso ti kuna na Rwanda bango nyonso bakomi koyemba komine minembwe yo Koffi Olomide tata mobimba kaka koleta la koso ba la bionda yo poko beta kamwele ko moko boy dada te ola musamili mo batu bakongole nyonso bakufa parce que to yebi pouvoir et artiste to yebi pouvoir et artiste. Yo kaye, oh, biso tozana biso, ba politicien te, yo Koffi Olomide, yo olobi oza politicien te, mais, buzo baka kande boye baka koyemba, yembela makambo ko la musa peuple mayele, yo oyemba ki nzembo ya élégance. Koffi Olomide, tu viens de chanter, tu as chanté la chanson d'élégance. Oh, ezo cartonné lelo na YouTube. Nzembo élégance, tu connais qui est élégance? Élégance Elga. Moi si ya Kabila ya Goma. Yango kimi Congo, kimi Kinshasa. Parce que oyebi problème ya élégance na mama wa roho, Olive. Oyebi problème ya élégance na Olive. Olive akenda likola zuwa élégance akenda ti Goma ko kende ko mema ba bulldozer kuna ba kende ko buka ndako mama élégance. Koffi Olomide buzoba ni yande ngwana ndebi ko yemba. Oke ko yembe l'élégance o kimi Kinshasa o kimi Olive Lembe. Oye ko bata mana ba poto awa. Wana nde oyebi koyemba. Nzembo wayo ya Koffi Olomide pesa kisindi lekera yemba élégance. Ayembe lili kangwa Kabila. Po élégance ana la, élégance peut-être afina ke moi la, Koffi Olomide ayembe li élégance. Yo kana nzembo cartonné. Si makimi Olive Lembe kuna oko sabiso ke o ayeko fana na poto. O kimi nde Olive Lembe po yembe la ili kangwa Olive Lembe. Ulio bimisa énergie wana nyonso oyemba ngona eloko oyo eko faire bouger ba congolais mutu ba comprendre yoko Koffi Olomide soko yemba ma minembwe est-ce que oyebi ba cadavre nyonso ba congolais wana ba kufa na mitu okola musa batu combien
Yo Koffi Olomide lelo soko lobi kaka minembo eza ya ba Congolais. Hein? Minembo eza mboka na biso il faut to bundela yango. Beta bor mokoti. Hein? Koffi beta bor. Hein? Beta bor Koffi. Comme ça qui m'a la poto libela soko lingo qui m'a la poto libela qui m'a la poto libela. Hein? Mais beta bor mais osola musi ba Congolais osola musi ba Congolais ba komi éveillé. Tala maman maman national a signé na yo mabeti ingratitude. Ah oui. Karma pas signé ki na ye. Karma pas signé a lobby mama yemo. Tala nenge batu ba esprit na bango elamu ki likola ya masolo ya karma pas. Mama yemo sko mutunyo se fata la mama yemo. Qu'est-ce qui se passe là-bas parce que biso stoyo kaka mais ah ba artiste ba komi ko yembelango et pesi soni na ba politicien. Ba politicien ministère soki ya santé ministère ya infrastructure ministère ya ngana soni esali bango parce que baza exposé. Oui maman national pa ya bambi mosusu ingratitude ozwaki examen ozwaki te. Ah ba Congolais ba comprendre balobi ah tala ba se sentir les gens qui se sentent mauvais se moucher ba ke ko kanga bato parce que bino boza na pouvoir ya kolamusa peuple. Soki peuple on est là les apona bino ba artiste bokoma ba artiste ya minyato ba artiste ya ko sombaka na ba $1 $2. Ou les bo utiliser pouvoir na bino oyo nzambe apesa ki bino parce que boza na pouvoir boza 4e pouvoir na mboka. Comment est-ce que ça no 4e pouvoir boza na bozo ko kakola musa peuple te. Na bino na ba journaliste bokoma ka ba journaliste ya lokuta ba journaliste ya lokuta na ba musicien ya lokuta. Révolution e bandi karma pa bandaki mamu national alandisi Koffi tosoko zela yo beta minembo parce que mwana na ya Munyamulenge za koleka yo. Bana Munyamulenge ba koleka yo te Koffi Olomide. Yo mto influencer Afrique mobimba. Ebo mwana Munyamulenge moko bimi je ne sais pas soki wapi afanda ka soki na ghetto moko ya Kenya abandi ko yemba baka baba Nyamulenge et zipe en plaire. Ah Koffi. Yo kaka soni ko tato yo. Yo kaka soni. Bon eza nango ndenge wana bon mais courage kaka ba artiste to pesi bino courage to ataku to artiste soko yembi makambo ya solo soki bakangi yo to soutenir yo kaka parce que lobi ya solo olamusi peuple mayeli. OK? Bongo eza bongo. Donc toto encourager bino bo se décourager te bo beta ka mwa biloko mo boy da. To ndima te bakanga artiste pour na vérité na ya lobi to linga te bakanga artiste parce que azana asali babenga on freedom of expression. OK? Biso tozala batu ya freedom babenga on freedom of expression. Oko kanga te pona freedom of expression nga. So nga na sepelite. Bosko soki yo esuyo yo ifo mitu ne suyo pona nini? Soki esuyo pona nini? Esuyo pona nini? Mamu national asola kana mwana e rais bango kuna bayebi asa mama na ya rais ayebisa ki apesa ki Joseph ayebisa ki Félix azwaki 13% akabeli ende ko kabela chala mwana koloba makambo ayebi te chala mwana ayebi makambo aza koloba. Il connaît ce qu'il est en train de dire, elle connaît ce qu'elle est en train de dire. Bosko ba pesa ki opona nini pona wana sko ekominde makamususu parce que il fallait rais ayeba ki ozali faible ako utiliser yo siko rais akoti yo na mutuka boza na kata mutuka bino mibale oza lokwa chauffeur simolingyo banda kubundela ka volant nana ngwatinda ki okota na mutuka rais yo ngo bundela volant ya rais te oko bundela volant rais te il fallait obsa rais kita na mutuka oyo ngai na tambusa. Mais yo rais ya biso kota na mutuka oyo comme ça tant ba Congolais ba komona nga na mutuka na yo ba ko beta nga masasi te po basi ba lembinga yo po mati metako mati na mutuka ofandi place ya passager olingyo banda ko bundisa ka mukolo mutuka obotola ye volant ezalaka te mukolo volant ko rappeler yo ke yo kota ki mutuka o eza ya ngai oyeba ki pourquoi kota ki awa na kati. OK? So linga kite fallait oyebisa rais dès le départ non tourna yo ya kotambusa mutu ko esi esili kita soko linko kita te na kobenga peuple to kitisa yo. Le temps là lorsque le temps là était là tu n'as pas fait.
yo lingai komata na mutuka ya raisi o banda ko contempler ba view nyonso na babalabala et tout mais ko olingi o banda ko botola moninga mutuka olingo botola esi ko volant te ko botola volant te chala mwana expliquer o bien alobina yo kanisa ki makambo yo zoko memezali bidon ya 5 litres mema siko to mona yo mema siko to mona yo et puis ozoke de vitesse mingi oyo osika mabe chala mwana yebi mwana na ekazali en face oda chala mwana yebi mwana wana makambo azobisa yo et puis chala mwana zana souci na yo ya Félix ayebi sio na code ya Chiluba c'est à toi de comprendre ou pas parce que soko moni mama komi obisa mbana muso abie mwana ngazala ka matete abetaka akoboma pe yo mama na yebi makambo azoko obisa yo azako yebisa chala mwana pesi yo code ayebi abi na yo ke kende malembe oza kotambusa na vitesse chala mwana ayebi mwana na yaza capable de quoi il connaît le petit Joseph aza en face oda Joseph amasana ote on te rappelle seulement cela moi si ya nani comme nani nyakeru teya mobali na yo teya mobali na yo teya mobali na yo pokalate yo otika la veuve soko otikala na ba million na po koliango na esengote ok koliango na esengote parce que so ba bomi mobile no liboso na yo traumatisme ya vie na mobimba ozina libomo koti na scène pepe ya poto ba ozong so na scène pepe ya poto koma kuna bandolo baloba yo moko ango bino ba fille ya Bukavu so ba fille ya Est bozo ba dépression pamba bozo ba ta dépression naza na dépression en tout cas je n'arrive plus à regarder dehors bozo ba dépression ata mobile so ka boyo okozui dépression baza ebele baza ba faiblard ba dépression pamba ba fille ndengona ye Denise azamona na pe soki mbameki eloko moiko meki ko ele kaka ba million de Denise oliango na petete ozwa dépression lokwa ba mama ebele ya Kivu oyo bazo ba dépression mibali ba pesa ba dépression ba koma ba tasende pepe na poto to e boze ebele baze ebele na poto wana ba koma ba tasende pepe na poto po dépression boko kakati boza to lokwa ba fille ki sasa mitu ezalaka moi blende boy boza ba weak boza ba faiblard donc pekisa déjà mobali na yo so mobali no aza mayele so oko kama kambu ya raisite akitisa eloko akitisa nani wana akitisa babenga oni akitisa bapwa wana nyonso ko kitisa bapwa wana nyonso liko ba a démissionner bosi bolia ki pe 2 ans bolie pe mbongo ebele baso la kisabiso makambu ndenge ni bolie mbongo nyonso kuna na présidence bozo ko lia mbongo loko la nguba balobi kutu maison civile nde ezali maison oyo ekipaka eza na mambati ya mbongo moko kuna pona équiper famille ya président babi kuna donc budget donc bo dépasser tellement famille Tshisekedi de leki ya munene famille une famille polluante qui fait que voler batikala ka jamais kozala tane loko na vie na bango donc bakomi wana kaka koyiba mais 2 ans koki ya boyibi wana boye ba ko investir parce que moyibi azalaka boye moyibi ya mayela azalaka boye moyibi ya mayele ata yibi $100,000 ayebi nene ya investir $100,000 wana akoyiba $100,000 atiki wana ayebi nene siko kozwa $100,000 wana a investir wana makamususu et se multiplier mais lokola bino boza na mayele ata moko te boza bazoba penda bazoba famille des imbéciles boza bazoba bizengi soki bosi boyiba ki ata tolo ata bosi boyiba 10 millions nenge boza wana tolo bataka 10 millions pas 10 millions eza moke. Avec 10 millions, vous pouvez aussi démissionner. Parce que ça, que l'équipe kilo, avec 10 millions, vous pouvez investir, faire comment on dit, hein? D'autres exploits. Hein? Mais quand vous n'êtes pas intelligent, 10 millions, vous aussi 10 millions, 100 millions, plus. C'est un peu ça, mes chers amis. To continue kolanda makambi ya mamu national namoni bataliba babandi déjà kotia ba photo ya mamu national ya soi-disant mutakala et soi-disant tango azalaka jeune amatsaka bilamba na ba Côte d'Ivoire ba mona ba derrière et tout ya on s'en fout de ça. OK? Chalamwana zali o babengaka she was an entertainer. Entertainer ça veut dire ezaki musala na ya entertain. Wana ba photo botie wana ke Chalamwana alakisi ba derrière alati kaleson na ba stage na poto bien salata ni bien za mwasi ya mutu bien za mwasi ya Jay-Z mama ya bana femme na kati ya libala na ye mais bien salata ni na stage
bien salata kani na stage maputa babubu bien salata kaleso na string bien salata kani po musala na bango ezali bongo eza entertainment musala ya entertainment elingi kolobake tu dois faire rêver les gens. Oui, bien ça mwasi ya moto mais tanga mataka na stage wana azara su mwasi ya jezite akomaka mwasi ya fantasme ya mibali nyonso ya monde. Ta mobali azoko mona Beyoncé boya mondenge Beyoncé alati kamwa eloko ne wana ya muke bongo mobali nyonso aza ko rêver ngai faut vraiment mwasi oyo. Oui, entertainment wana ne musala nango. Donc ce chala mwana zaki kolata soki ba string soka zako lata nini etali biso te chala mwana zaki entertainer. Musala bango kendaka ndenge wana, c'est son travail, c'était son travail. Donc elle devait faire ce qu'elle devait faire pour se faire remarquer, pour se faire l'argent. It's entertainment. Bon message. Et en plus de ça, ezate ke o chala mwana po photo moko botie wana. Chala mwana laksi ba derrière mais faut yoka chéri. Vrai chéri ya kosakanate. Pas n'importe, pas n'importe. Mamu national azaka mwasi kitoko. Te toti ka koloba pe lokute. Oui, mamu national azaka mwasi kitoko. Tala mipende ya ngalula, mipende ya baluwa ngo babenga ngo chibota. Tala mipende ya pembe. Tala donc mwasi donc to le azasu chala mwana azaki lelote yo cash vrai chéri. Vrai chéri a osakanate. Yango pa sala ba succès parce que azaka pena vrai chéri. Yango pa faire ka rêver ba musée. Musée azoko ya na Kinshasa boye alongola Mobutu azaki na des objectifs. Musée alongola Mobutu premier objectif, deuxième objectif azwa chala mwana. Tala kaka. Chala mwana mtazaka objectif ya musée après kolongola Mobutu il faut chala mwana. Bino molimbo tia chala mwana bouton boni buzoba boyiko. Bon message na oka ba taliban. Bon message na kaka. Mais soutien total na Mamu National. Mamu National beta pelo ko moya minembwe. Beta pelo ko moya minembwe Mamu National tozo zela yo. Nazo benga yo kutu na binga pena na peso ata mwa 9000 po mikolo ba négociation kaka. Ngape na peso na no mwa 9000 o beta na no loko moya nyakeru. Beta lo moya nyakeru ya noki parce que nyakeru désordre leki. Nyakeru tozo ye batazo ko sala nini ya simba kuna mabe. Quel désordre na kati ya motu. Mais nyakeru azalaka soki infirmière na poto. Nyakeru yo zaki infirmière. Mais pourquoi tu ne peux pas rester na kati ya domaine wana kaka ya infirmierie? Bon, désordre l'équipe na Congo surtout côté wana médical. Makambi infirmière, makambi médical, makambi kozwa toi en charge na ba hôpital, tout ça Nyakeru toi tu as fait ça en Europe, tu dois comprendre quand même le système wana ndenge salaka. Et ce système là est tellement détruit au Congo. Mais pourquoi Congolais nga raté kotika na kata domaine na ye? Nga lelo masa soki nazongi na Congo na zi opportunité à kosala quelque chose, je vais rester dans le domaine des enfants parce que éducation abana na yebi yango na comprendre ngo depuis na base. Oui, j'aimerais bien vraiment rester dans ça. Toi banenge nini to ko reconstruire ba famille, ba foyer, ko yebisa basi comment est-ce que nous devons élever les enfants parce que famille et éducation ya base bana. J'aimerais rester dans ça. Nyakeru yo uti na poto kuna ozaki na kati ya infirmierie. Donc oyebi makambi ya système éducatif ba koko retirement ça veut dire retraite, comment prendre les vieillards en charge, système wana nyo il fallait oyeba ngoti. Il fallait oyeba système wana. Tango ye na Congo oye na système wana quand même tobi ke azalaka concentrer kaka na makambu oyo comment prendre les vieillards en charge, comment est-ce que to ko renforcer ko zwa ba vieillards en charge parce que ba vieillards mikolo ba koma ba shegi ba vieillards baza ba shegi ba koma ba mandia soki ba vieillards ba sengite moye bali ezate Nyakeru yo yebi système wana te parce que toi tu travaillais dans ça ici na bapoto mais tu es tellement dans le désordre. Oh simba kuna mabe. Oh la telabiso bilamba ya modèle boye ya jaune ya courage fulani basuki je ne sais pas comment tu es dans le désordre total. Instabilité na za komona na ti na façon ya kolata. Oh la telabiso ba bubu soki ba bubu ya ndenge nini. Oh la telabiso ba bubu soki ya ndenge nini. Nyakeru. Désordre l'équio, instabilité l'équio. Dans tout ce que tu fais, tu montres que tu es une femme instable. On ne peut pas être partout. Une femme ne peut pas être partout. Tu dois choisir quelque chose. Oh lo belango. Ba pesa yo ba soki ba espace ya ko lo belaka ba femme violée. Okima yango.
okima yango siko pourquoi okendaka kondima okendaka kondima balokumu wana nyonso okima yango pourquoi ondimaka lokumu wana talanga basi oyo désordre dans la tête comme son mari les gens qui sont partout dans tout ngape na olukana ni mamu national nata so na kopese to négocier ta po mamu national mikolo il faut qu'on négocie na kaka so pesi ba 7000 aza osenga ta ba 9 ba 11 ngape na ko négocier na mamu national na pese nata la soki to kata peut-être ba to nager dans les 7 na ba 9 aluka betelo ko moko ya dada ya nyakero comme ça nyata bango le susu na kingo mamu national yaya yo le kibango o nyati bango pena na kingo donc o nyati penza bon bande ko ba bolingo nasuki awa tokomona dans les jours à venir ingeta